Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. La Bissalou n'est pas mon amie, mais ma sœur. Di Belvi Kandi Bandeko Makamboyo ezateke o ezaki nde ba audios Belvi Kandi atindaki to o ezaki nde message ba postaki na page na ye to ezalaki ndenge nini te bandeko. Eza ye moko Belvi Kandi vraiment a prononcer makamboyo et puis na chaîne nini ya SB alobaki yango clair que si la Bissalou azalaka ami na yete mais azalaka sœur na ye na système que bazabana ya tata moko. Donc si la Bissalou azana ba camarade na ye azape na ba connaissance na ye Belvi Kandi azape na ba camarade na ye ba ami na ye azape na ba connaissance na ye. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo na memeli bino si la Bissalou, na memeli bino Mama Theresia, na memeli bino Tonton Dacosta les coachs, na memeli bino Bijou la reine et de l'autre côté et surtout enfin na memeli bino Belvi Kandi. Kandi yaba Belvi. Makambo eza ya koinda bandeko, makambo eza somo. Donc après prédication, après makambo oyo le pasteur de la foi alobaki makambo ekomi kobima. Ebele ya makambo ezobimaka chaque jour donc eza somo eza ya koinda makasi. Alors avant to bandaka ndenge ezalaka na mwa ba sujet na biso na mwa ba suggestion ya lelo na mwa ba analyse na ba information ya kitoko na senga nanu na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso. En tout cas na osenga na bino bo s'abonner bo commenter pe na vidéo oyo bo pesa pe ba point de vue na bino et puis bo partager pe vidéo na biso ekosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, makambo bandeko eza ya koyindawa. Makambo ekomi somo. Pasteur de la foi ayaki ko libérer message na ye, message oyo ebandaki ko tungisa ye parce que eza normal te ya omona place okenda ko sala dans tous les deux coins oyebike na kendaka epa ya Belvi na kendaka epa ya si la Bissalou mais ozo sentir que koyoka na ezate. En tout cas surtout na musali ya Nzambe esala bango bien te. Et ça la kitoko te batu o basambelaka bayebi place nyonso unité ezalaka te place nyonso union ezalaka te. En tout cas ko se sentir comme si oza bienvenu te, comme si ba o considérer yo te ezala moi bongo siko tango o mona du côté ceux qui pas ma Belvi côté mosusu qui pas ma sila. Donc ba fan koto pe ba o loba ka ndenge ezalaka yango ayaki ko lancer message na ye croyant que na message oyo makambo nyonso ekotambola bien mais botala revenu ya après avoir annoncé ma parole na ye résultat nini eye kobima. Bandeko depuis kala toyebaka déjà que to bandana nous na Mamu Theresia. Mamu Theresia aza mutu na biso, aza comédien na biso ya kala. Abanda makambo ba théâtre oyo kala makasi. Aza parmi ba mama oyo tobenga ba mama oyo ba edikaka penza batu. Ba mama oyo ba edifiaka tellement batu. Aza mama moko vraiment asungaka batu ebele na ba rôle oyo ajouaka ebele ya batu bazwaka moi leçon de vie kandenge zalaka. Sikoyo pona Mama Theresia
tolandaki ye avant kutu ata bamakambo oyo ebima alobaki ke non ye epai ya Belvi Kandi aokendo jouer te. Pourquoi? Parce que bayambaka ye bien te yango akokendo jouer kuna te. Azalaki na libre, azalaki na émission oyo alobaki bamakambo oyo. Et puis eye kosalema ke après bamakambo oyo euti kobima ya le pasteur de la Fabino moko bolandaki bandeko eza makambo oyo esalamika na semaine oyo. Siko après bamakambo wana nyonso ye mama Teresa aye kokota lisusu ba émission pona kopesa ba point de vue na ye. Eza na makambo oyo alobaki penza ezaki nango correct mais eza pe na ba makambo susu oyo alobaki en tout cas bo comprendre ka ke makambo eza nango na tina te. Wana to loba il faut to lobaka ba moi vérité. Bandeko makambo o vraiment nga na capta o vraiment na monique eza nango na tina o parmi makambo oyo alobi eza que na SB respect ezalaka ba respectaka ye mingi. Yango penza lobaki makambo oyo na reteniraki penza na monique bon azana na ba raison na ye ya kotikala kaka na SB alobi ba respectaka ye mingi makasi yango atikala kuna. De l'autre côté bandeko tokota na tonton d'Acosta. Tonton d'Acosta aza mutu oyo abandaki ko jouer epai ya Sila Bisalu abanda pe ko jouer epai ya Belvi. Bandeko abando jouer mingi epai ya SB aussi abando jouer jusqu'à ce que eye ko salema boum bata moko boye to bando mona ye lisusu te. Abanda lisusu ko jouer te to yebaki te problème ezaki nini. Et puis aye ko sala mariage na mariage na ye bandeko abengisaki mams te. Abengisaki te. Mams akendaki te. Eza te ki apesaki invitation mams aboy te. Aboyaki kopesa ye invitation. Siko après mariage na ye salaki soki 2 semaines ou 3 semaines de aye ko briser silence na ye kandenge ba comédien na biso na ba comédienne ba brisaka na bango ba silence aye ko briser. Ezalaki na émission de azolobake non azalaki obligé à couper sa mams invitation te donc ba moi makambo moko boye ebele ba makambo wana nyonso ebimisaki mams comme songi sala qui vraiment polémique ebele abatu ba sala ba émission sur makambo wana. Alors après ba makambo oyo pasteur de la fa ayaki koloba en tout cas tonton d'Acosta ayaki lisusu pona opesa point de vue na ebandeko point de vue moko ya somo makasi. Donc pour naïe vraiment à prouver qu'il est ennemi entre yé na mams. Et je suis sûr que batu mosusu mosusu to comprendre makambo wana mabe makasi na ndenge nini mutu na mutu azoya kopesa point de vue na ye eza teke tant tonton d'Acosta yaki kopesa point de vue na ye eza Belvi Kandi ne mutu atinda ki ete tonton d'Acosta aza mutu moko asi akola aza pe na maturité ya ebele makasi et puis aza mutu o atanga jamais tonton d'Acosta mutu akoyaka boya bando diriger ye te. Tonton d'Acosta aza parmi mibali oyo vraiment kutu pona koyokela basi za moi pasi mibali o penza batanga makasi mibali o vraiment bazalaka na maturité ya makasi koyokela basi na bango ezala ba moi kamoko sur peut-être 100% peut-être 2% de bayokela basi. Donc tonton dako aza mutu moko teke ba yebisa ye boye ye pe ake ko sala bongo te aza mutu abongo te siko pona ba propos ya tonton d'Acosta makambo o nyonso tonton d'Acosta lobaki donc abando s'adresser pa ya mams eza teke no Belvi Kandi ne mutu atinda ki ete bandeko. Et de l'autre côté toye komona pe ye moko bijou la reine ya ba bijou ye moko lingaka vraiment ba benga ye ka bijou la reine bandeko ye pe aye kopesa pe ba propos na ye donc mutu nyonso azobimaka ye pe aye kopesa ba propos na ye bandeko toyebi ke ebele ya batu ba ofinga bijou la reine ba fingi pona makambo oyo alobaki. Bon toyebi te nini eleka entre bijou la reine na Sila Bisalu toyebi te bandeko toyebi te mais oyo eza ba makambo ya bijou la reine na ye Sila Bisalu. Eza en tout cas ba makambo ya bango mibale sikoyo tango pe ye pe akotaki
apesi pe ba propos na ye to komi komona ebele ya bato bakomi lisusu koloba ke non eza Belle-Vie Kandi nde muto otinda Bijou la Reine. Bandeko babilo mosusu totala kango na ba angle nyonso tu totala teke parce que tobando mona pasteur de la fa akotaki asalaki ba émission pona Sila Bisalu na Belle-Vie Kandi yango ba makambo nyonso tout ce qui mutu peut-être ya SB eko sala émission c'est que Sila Bisalu nde mutu atindaki ye soki mutu a famille bota eko sala émission c'est que Belle-Vie mutu atindaki ye eza bongo te bandeko. Bijou la Reine oyo aza mama mukolo aza mwasi ya mwana lelo te wana to lubango aza mwasi moko ya kala aza mama mukolo abota ayebi déjà le bien et le mal ayebi yango très bien tango akotaki na ba émission pona koloba ayaki koloba ye moko kwa na ye dans na partie na ye bandeko eza te ki ayaki koloba pona Belle-Vie Kandi ne mutu atindaki ye te toye kolanda pe émission ya Yagola pe auti koloba ayaki pe koloba pona koloba na ya s'adresse ki na Belle-Vie Kandi te parce que toyebi Yagola za mutu ya SB ayaki ko s'adresser na Belle-Vie Kandi te mais ayaki pona ko répondre tonton d'Acosta na Bijou la Reine yango ayaki akotaki vraiment émission na ye pona ko répondre bango siko bandeko ba makambo mususu totikaka kolatisa bato mosusu ba makambo soki mutu a SB aye ko répondre eza te ke non mam sinde mutu atindaki ye te entourage kutu bato o bazo jouer neti ba mama Teresia wana baza mikolo ya Basila Bisalu mais tango aye ko répondre est-ce que mam wana ko ya to ko yebisa ye kaka ke non kota na ba émission ke ndo répondre bato boyeboy ke ndo finga bato boyeboy te bandeko babilo mosusu ba makambo oyo ba conflit oyo tolongola Basila Bisalu na ba Belle-Vie Kandi tolongola bango soki tonton d'Acosta ye ko sala émission eza ba conflit ya ye na Sila Bisalu soki ye Bijou la Reine ayaki ko sala ba émission eza ba conflit na ye na ya SB soki mama Teresia ayaki ko sala ba émission eza ba conflit ya ye na famille bota to na Belle-Vie Kandi to yebite soki basololaka te toyebi na biso te parce que soki ozoloba kandenge alobaki ke famille bota bayambaka ye bien te en tout cas alobaki te ke o eza Belle-Vie mutu ayambaki ye te to eza batu o bajwa kuna toyebi te ya alobaki ka ke famille bota bayambaka ye bien te soki ake ko jouer kuna en tout cas bayambaka ye bien te yango alinga lisusu ko kende kuna te bande ko makambo eza ka pasi ebele ya batu bakanisa ki que non comme le pasteur de la foi à koti azui makamboyo en tout cas kimia ekokota menga na yebaki depuis le départ ke makamboyo ebele ya makambo kutunde kobima pourquoi parce que ba comédien na biso bazo travailler ensemble te balingi mingi kisongi wana tolo bango penza mutu nyonso azo travailler selon intérêt na ye soki ayebi ke epai ya Belle-Vie Kandi na jouaka mingi makasi kuna omona ozala bien makasi ozala bien bando lobelaka famille bota batu mosusu soki amoni ke epai ya SB babenga anga chaque fois soki film eza na mankaka te na rataka te omona pe akomi ko jouer akomi ko lobela bien pona SB le jour où to mikolo oyo bando pesa ye ba rôle te ba opesa ka ye te soki asali 3 mois 4 mois zozwaka ba rôle te ba ye ko proposer ye na place mosusu akenda ko jouer bokoyoka kisongi kobima kisongi penze kobima ebele ya batu ba o travailler sur intérêt et toyebi ke ba mama mokonzi na biso Sila Bisalu na Belle-Vie Kandi ba yebi ba se comprendre ba jewana parce que entre bango mibale je ne sais pas kolanda vraiment émission ya Belle-Vie Kandi bandeko pona bandeko mosusu o ba olinga ngana tiaka nanga ba voix ya batuti na linga nanga biloko oyo ya ba droit d'auteur te na linga kango te yango nazwaka penza tananga ta penza na vandi nazo yoka maluba ba oluba nini pour kene ya kopesa bino information na ya ko salela bino pe analyse donc makambo o na yokaki izalaki na chaîne ya SB bandeko o nyonso soki oza na posta koyoka maloboyo
Kendeka na chaîne ya SB, tanka ba fongola ki ba SB wana. Bo bandokota bomona émission moko ya Belvi Kandi alekaki kuna batuna kiye. Si la bisalu azala camarade na yo to ndenge nini bandeko. Belvi Kandi a répondra que si la bisalu n'est pas mon ami mais c'est ma sœur. Différence ya munene ezalaka entre ami, collègue et ma sœur. Ma sœur azandeko oyo tobotama famille moko. To ba sœur oya église. Oh parce que ba sœur à église, to ba sœur o to se retrouver na groupe moko. Groupe moi moko boye to zaba to komi moi ba comme bandeko. To komi comme bandeko parce que to komi bana ya tata moko bana ya mama moko. Bien que toza lié te na makila mais to komi bana ya papa moko parce que to travailler ensemble makanisi na biso nyoso ezokende ensemble. Mais ba ami eza batu oyo na koti ko partager oyebikia ba oyo vraiment ba pire camarade na ngaso na okende place boye zaka bongo ba oyo penza nde ba ami nanga. Sikoyo pona Belvi Kandi azaki na éclair. Batu mosusu toyebi ke soki baleki vraiment na ba émission au mona oleba loba nyonso abando bon azala minanga azala boye. Mais avec Belvi Kandi elle était totalement claire à lobi non, si la bisalu n'est pas mon ami mais c'est ma sœur parce que toza bana ya tata moko bana ya mama moko. Pourquoi bana ya tata moko na bana ya mama moko ezate ke baza lié par le sang non. Babando travailler na groupe ti jusqu'à présent ba travailler kana groupe moko ya Simba ya président Elombe des places bango nyonso mibale bazo travailler ka yango bakomi ba sœur bakomi penza ba sœur yaya na leki na yaya toyebi te na za leki na za yaya toyebi na biso te to boy na biso pesa ba age awate mais soki bolingi boye ba age na bango boko taka na chaîne na biso ba biographie na bango eza donc ba moi ba age na bango nyonso ezakuna. Wana penza ndezaki message ya Belvi Kandi. Baza ba ami na si la bisalu te. Baza ba sœur, ba travailler ensemble. Toyebi ba ami ya Belvi Kandi. Ba Marina, ba tantine Liza. Si la bisalu pe azana ba ami na ye. Azana ba ami na ye, azana ba connaissance na ye. Donc mutu na mutu azo vivre vie na ye, azo vivre ndenge na ye bandeko. Wana penza toyeba. Toyebi ke ebele ya ba fan, tant to sala ki émission na biso wana liboso après makambo ya pasteur de la fin. Ba fan na biso ebele ba komantaki ke non, il faut si la bisalu na Belvi Kandi ba sala émission ensemble pour que ba lakisa batu nyonso ke non. Solo la kana bango. C'est vrai, idée ya bien bandeko, mais makambo susu bino moko déjà bokomi koyoka makambo façon ezokende. Ba comédien mosusu façon ba obimela. Donc wana to senga kana ba comédien na biso bozala na bolingo. Bozala na bolingo et puis bozala pe batu moko ya vérité ya makasi. Bozala penza batu o baza na vérité. Soki omoni moninga azosala makambo ya mabe. Soki omoni moninga zo sala makambo ya mabe kende mbala moko komona ye ke kokota kana mba mwa kisongi moko boyezangi tina to kokota ka na mwa ba émission parce que ebele ya bato ba kokota na bango directement ba émission sans kokenda ta ko affronter mutu ke na sepela kité na façon o se comportaki to na sepela kité na façon o yolobaki na sepela kité na makambo o na yokaki. Mais ebele abatu bako préféré na bango bakota ba émission. Et souka bakoye pa na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur o bino nde batu ba panza ba comédien. Bandeko ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazo panza mutute. Batu oyo ba pesaka matière otolobaka chaque jour ba yaka penza na matière bango moko. Bino moko bomona bolanda ba émission ba osala. Siko biso toyaka pona osala analyse. Pona opesa pe information na bandeko mosusu oyo balandaki makambo nyonso tu. Yango toyaka pe kosala bongo. C'est vrai eza na ba chroniqueur na ba chroniqueuse mosusu misala bango ba fingaka. Mutu na mutu ndenge toza boye, mutu na mutu afongoli chaîne na ye, ayebi le pourquoi fongoli chaîne na ye. Mais eza na batu mosusu neti ba biso neti nga.
na yaka awa pona kofinga mutu te, to na yaka awa pona kojije mutu te, to na yaka awa pona kolobela mabe ya mutu te bandeko. Makambo o na yelaka mingi bino ezalaka ba analyse, ezalaka ba information, ezalaka ba mwa toli. Parce que chaque jour, on apprend chaque jour. Donc chaque jour, ils ont makambo asike yaka, moi conseil pe yaka, ils ont moi bongo. To ebike ebela batu ba fingaka. Mais to senga na bino ba comédia bozala na bolingo. Bolingo penza eleki makambo nyonso. Bolingo bozala na bolingo puis bozala na mutema wana koyebaka kolimbisa. Mutu oyo amibengi mwana nzambe. Mutu o penza asambelaka bandeko aza mutu oyo azala na mutema ya kopardone. Omoni mutu ata soki asali yo mabe limbisa ye, ata soki olingi kosolola na ye te, mais l'essentiel oyebi ke na mutema olimbisi ye, okozala pe libéré, yo pe okovivre na kimia nyonso. Et puis tie ye mopanzi na vi na yo, mais l'essentiel aussi olimbisi ye, et puis obosani na yo makambo oyo mabe asala yo, oko vivre bien makasi. Lelo ebele ya batu to mona ba o souffrir na ba estomac, mona ka muto o konda ka nini problème nini estomac. Batu mosusu mona ka libumu muke libumu do iranja ka 6 mois ane mobimba. Otuni nini libumu kendo hôpital oboye o estomac. Pourquoi? Parce que batu mosusu bazana ba makambo. Donc ezaka na motema moyen à libérer yango azokokate. Ebele ya batu lelo bazana se ya mabele. Baza penza na se ya mabele pona nini pakana ba makambo. A garda na motema azokoka ko libérer yango. Azokoka ko pardonner batu. Akufi. Sikotango okufa kuna. Okende na lola to okende na moto. Eza ya pasi bandeko. Yango na loba chaque jour bandeko. Toza na mutema ya olimbisa. Vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi, toza ba pèlerin, toza ba lekinzela. Donc toyaka na se ya moi awa pona mission moko onzambe atindela ki biso na se ya moi. Soki mission na biso wana esili. Toyebaki il faut tokenda kopesa rapport epa ya nzambe. Tokendo pesa ka rapport na biso epa ya tata. Ba makambo to mona na ba comédien, na ba famille mosusu pe ba makambo oyo ezalaka. Eza na ba famille mosusu, bana na bana bayoka na kate. Bana ya papa moko, bana ya mama moko, bayoka na kate. Pona nini hypocrisie, kisongi, mutu nyonso alingi aleka mosusu. Tozala na bomoko bandeko. Tozala na bomoko bandeko. Mama Teresia, tonton Dacosta, mama Bijou la reine, to sengi na bino misato. Na batu o mosusu bazana bango bazo se préparer pe ba ya koloba na ba émission. Pourquoi bokotika ko vanda na makambo wana oyebiki nga mutu tela sala kinga mabe obenga eto okende penza ko visiter ye. O visiter ye penza olobite. Na ya ko visiter mutoto solo to silisa makambo yo. Ya mabe komaki. Après kutu mariage ya tonton Dacosta, ebele ya batu tina mwasi na ye afingami. Mwasi akotika na ndako ya libala. Bandeko ba finga tonton Dacosta na mwasi na ye. Pourquoi? Parce que ye na mamsa babando yokana te, apesa ki mamsa invitation te, tango ka ye ko loba ba vérité o ya lobaki. Ezaki somo. Ezaki somo makasi, eza bien te bandeko. Ba comédien na biso to senga na bino bozala na bolingo, boyeba pe kolimbisana. Boyeba penza kolimbisana. Soki omonike non, mutu tel nde asala kinga mabe, en tout cas limbisa ye et puis bosana ke asala ki yo mabe. Ba makamususu eza te ke nyonso il faut bo bandokota na ba réseaux sociaux batu nyonso ba yeba te. Ba makamususu ata soki boswana esi la kana bakunzu na bino kana bakwe na bino boza ba mama mikolo boza ba tata mikolo kutu ba makambo yo. Je m'excuse elingaki to mona ngo ata epa ya ba baby epa ya ba mukanya epa ya ba princesse lunga ya baladona parce que bango baza nanu tolingaki to bano mona ta ba biloko bongo bino ba mikolo boza wana bo kataka makambo.
mais na bana mike kutu baluna wana jamais omona baluna ba réseaux sociaux omona o baby la donja ameka alikoteki na ba réseaux sociaux pona kofinga jamais tomona yango be tomona yango ka epa ya bino mikolo. En tout cas to sengi na bino bozala na bolingo boyebaka kovandaka bosololaka ekosunga mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na suka ya émission na biso. En tout cas quand ndenge zalaka bo partager, bo commenter, bo aimer pe la vidéo. Bye bye la famille et à la prochaine.